to pesi binombo te mingi bande konyo so bozolanda biso na République démocratique du Congo pe na quatre coins ya monde nzambe ya Abraham, Isaac et Jacob a pambola bino. C'est votre émission Écho International. Boyebi bien que émission Écho International est présentée par le pasteur Flamme d'Angola. Na caméra tozali na évangéliste Cédric Makela, l'homme valable. Awa précisément tozali na Nzil. Donc, non loin à Saint-Thérèse, nous allons en face, il y a Itinzili, na foyer, nous allons qui écho, il y a un homme dédié, nous allons utiliser puissamment, nous allons qui écho, na yende, en gomoni les autres, vraiment, nous allons nini oyo isoleka, kati na o esika. Sans plus tarder, à ma gauche, je suis avec mon invité du jour. Bonjour, pasteur Daniel. Bonjour, Mopanzi Sango. Boni santé na yo, boni église. Pesa biso kombo ya église eza na nini. Merci beaucoup. Natondi obotondi pona motuna o tuningai. Église kombo nango, église chrétienne de Nazareth. Église source nango, outi na révélation nazalaki na montagne ya Mangengenge. Nazalé na prier pendant 12 heures, na se reposer muke, na moni baye opesa nga passage. Na mokana na Jean chapitre 1er, le verset 46. Ok. Du solo oyo ya Nathanaël na Philippe. Très bien. Ne Nathanaël Philippe ayokaki sango malamu epa Yesu. Akeko bete li solo Nathanaël akuta na mutu ba prophète basakola. Yoka Nathanaël na lulendo nae. Azoloba eske loko malonga ekobima kuna na kati ya ville ya Nazareth. Na lobité. Weza loto monzamba apesi ngai. Nde yangwana na toyaki kobimisa komona ngo église chrétienne de Nazareth. Bisika o batu bakomona eloko malonga ekobima te. Mais nzambe akobimisa basala nzambe ya minene. Nzambe akobimisa ba homme d'affaires, ba femme d'affaires. Akobimisa ba ministre, ba député, ba docteur, ba ingénieur. Yangwana kombo église yango wana. OK. Voilà, thème tozolobela na l'homme de Dieu sur la délivrance sur tous les plans. Tozolobela sur la délivrance parce que la délivrance est profond. Tozolobela sur tous les plans. Na dédié émission Oyo na apôtre Bola Shongo, patriarche Vincent Makela et mon père spirituel apôtre Idi Amen Linzoki Mombochar dédié. Puis na dédié émission Oyo na pasteur Shekina na Allemagne. Pasteur Shekina na Allemagne émission Yangoyo, prophète Conde de Paris, prophète chancelier Maman Bijou Conde de Paris. Voilà, l'homme dédié Tozolobela la délivrance sur tous les plans. Tolingi vraiment expliquer biso la délivrance au juste c'est quoi? Oui, merci beaucoup Mopanzi Sango. Délivrance eza mutu oyo azaya kokangama. Nde esengeli aluka délivrance. Okay. Mutu oyo aza ya kokangama. Soki ofandi okozala délivrer te. Yangwana tango oyoki sangwana oye pamba te oye pwete tolobela yango. Parce que ezana ebela batu bazaya kokangama. Mais bazo comprendre te que non toza kokangama. Tikangana yebisa so diable akangi mutu. Alongolaka mutu conscience. Atiaka mutu inconscience. Abana ko trouver makamunyo surtout normal. Ne yangwana toza na kolobela sur la délivrance. Kokangola maya mutu sur tous les plans. Merci beaucoup. Voilà, merci l'homme de Dieu. Namoni vraiment osons répondre bien avec assurance. Deuxième question Nangeza Boye. Nalobi est-ce que un homme de Dieu oyo aza délivré te akokipe ko kangola batu? Te mutu oyo aza délivré te akoki ko kangola mutu te. Nazolobela yango basala nzambe o bakolanda ngai. Soki ozwana no délivrance te sala lokola ndeko na biso Nicodème asalaka akenda koluka Yesu na butu. Okay. Aluki Yesu prete Yesu akangola ye. Koyoka soni te, kozala pasteur eza titre honorifique te. Kozala prophète eza titre honorifique te. Bien-aimé dans le Seigneur, soki okangola mite, okangola batu mususu te. Un prisonnier akoki ko libérer prisonnier mususu te. Mutu oyo aliberaka ezaka mutu o aza libre. Nga lokola pe naza libre, nzambe apesi nga mission prete nakende ko délivrer batu o baza kokangama. Voilà, merci l'homme de Dieu, parce que Toyoka qui va na yo, Toye awa sur place, Tomoni pendenge service isoleka ya apôtre Bola
aosa la service awa na kosenga na évangéliste l'homme valable atia ba extrait oyo apôtre Bola Shongo asala ki ba service awa ba déclaration awa wana évangéliste l'homme valable atie image tolanda. Non mon ozolela bato bavandi ebele pemene baopele bazolela makasi na mon esprit mais o sacrifice ya mbali ya mwana nomoko na nsima ya mokongo ya papa ya o batangeli ngai 8 jours ezalaka bafièvre moko ya mokili parce que déjà balifaki déjà mwana ezalaka bafièvre moko ya mokili wana bana mibale ya mapasi kosambela oyo bala na yo eza kobati makasi na fana mobali yana moto moko me oyatana na okomona ton sokoli atia bakamela moko esi Oh, na balabala na fandi eza tellement compati makasi. Mwana maboko eza na problème. Nini oya yo bundisa. Nini oya yo tangama. Nini ya yo bakunda. Bilo na opesha mwana Kongo wa Yesu. Amen. Zambe na nga abinisa Yesu eza ya okama. Amen. Sika bakunda ya yo na tongo lelo Zambe na nga binisa. Amen. Nzambe ya pasteur Daniel apere miracle na vie na yo. Amen. Nzambe ya pasteur Daniel abiso na kati ya condamnation. Amen. Mabulu nyonso ba imposa vie na yo lelo bima na mabulu wana. Amen. Sika nyonso ba tia vie na yo lelo vie na yo eso bima. Amen. Bimisi libala na yo. Amen. Bimisi mbongo na yo. Amen. Na bimisi mosala na mwa ope na ane oyo simba. Amen. Okokufa liwa ya maboko ya mutu te. Amen. Mutu yo akozala te. Amen. Nyosa kokombate yo nzamba kombate ye. Mutu nyosa kobundisa yo nzamba bundisa ye. Il soit béni au nom de Jésus. Amen. Il soit béni au nom de Jésus. Amen. Il soit béni au nom de Jésus. Amen. Il soit béni au nom de Jésus. Zango atombolaka atombolo. Amen. Zango apambolaka apambolo. Amen. Zango atombolaka atombolo. Amen. Maboko no ekaukate. Amen. Ota na maboko no. Amen. Poze eona maboko no. Amen. Kande na si. Pendant na circuler na moni clé ya moto. Clé batu ba mono boy. Mais yo suka boy te. Amen. Jésus, merci Jésus, merci.
le Dieu de restauration. Merci Jésus, merci Saint-Esprit. Sois béni au nom de Jésus. Na pambola maboko nous, na pambola misala ya maboko nous. Batu bokamwa onzambo osela yo. Nzamba bandino na zéro, pe au matisa yo. Nzamba bandino na pamba sans valeur, au peso valeur, mais kangama na nzambe. Kangama na nzambe, o récite na yo e yana makambo nzambe. Kangama na nzambe, nzambe ya Lola, nzambe ya Pasteur Daniel, a otombolo, pe okozala mutuka simukila te. Jésus, merci na pamboli maboko. Mbongola na maboko. Voilà, l'homme de Dieu, toza déjà na retour na plateau na biso, to comme l'homme de Dieu a outi musika. Aye kote ya pe to moni azosala ba déclaration to moni foule ya bato awa nano kokisi un mois te. Vraiment okoloba nini na ba service oyo apôtre Bola abandai kosala. Non. Apôtre Bola, c'est mon frère. Nayebi grâce oye azanango. OK. Na koyebisa basali na nzambe. Musala oto sala eza lokola équipe ya football. OK. Na kati ya terrain ya football, ba joueur nyonso tu bazala ka ba défenseur te. Ba attaquant bazali, ba défenseur bazali, ba médiateur bazali. Très bien. Ah, namona ki ndeko na ngai apôtre Bola Chon. Azana grâce ensemble. Na kati ya marathon de prière au biso to bandi. 30 jours ya marathon de prière. Nde na lobi te. Ndeko na nga apôtre Bola Chongo azala kapé attaquant. Tika na benga ye aya kopambola peuple na nzambe. Okay. Na grâce na ye peuple na nzambe bakozala libéré. Na grâce na ye peuple na nzambe bakokangolama. Yangwana na kuinvita ke yangwana bozomona musala kitoko oyo musali na nzambe apôtre Bola asali na tongo na lelo. OK, voilà, merci apôtre Bola na musala oyo osali na tongo lelo nzambe vraiment apambola yo. L'homme de Dieu na lobi est-ce que na mboka na biso ba délivrance ezo salama na ba église est-ce que bato ba okapenza? Oui, délivrance eza o biso to monaka kaka wana te na ba télévision batu bazo kweya batu bazo baluka to monaka mbalebele kale même mutu oyo akweya kilelo lobi lisusu mutu wana lisusu akweyi. Oh, la vraie délivrance est la prise de conscience. OK. Ce qui mutu a eu prise de conscience ne kokangola maya mutu nyo surtout yango wana. Mais deuxième délivrance, ndenge to sambeli atokei. Lorsque to kokende ko se reposer na kati ya banda kuna biso olali. Nzambe akoleka na akotalisa yo. Olali oloti omoni ozalaki na kati ya zamba omoni ozalaki na kati ya ndaku moko bazo ya ko libérer. C'est ça la vraie délivrance. Nzambe tangu akangolaka mutu ndamu te akangolaka mutu totalement atikaka mutu te ke non akangole po na malade atiki bobola nakangole po na santé atiki po na musala non nakangole po na libala atiki mabota. Lorsque nzambe alekanaka na vie ya mutu akangolaka mutu totalement. Délivrance ezala pour l'entièreté. Merci beaucoup. Voilà, merci balobi délivrance et la entièreté donc nyonso esengaka moto akangolama. L'homme de Dieu sikoyo ba pratique tozolobela pe ba pratique o ya délivrance. Tozomona ba pratique mingi ezo salama na ba église. Pona makambo etali délivrance vraiment est-ce que nzamba o sepela nango. Tozomona batu mususu bazolekisa bango na se ya moto. Tozomona ba pasteur mususu maya sokoli azopesa ba fidèle ba mela wana de délivrance na bango. Est-ce que ba pratique wana est biblique ou bien est satanique? Merci beaucoup mopanzi sango. Naza wana pona kotake basali nzambe te. Parce que Yesu azoloba royaume moko ekoki kozala divisé te. Satan akoki ko combattre Satan te. Ngape nakoki ko combattre basali nzambe te. Soki makambo o bango basala kana ezalaka inspiration ya nzambe azwa lokumu. Mais soki eza yango te o ngana ko conseiller bango lokola ndeko na bango mosali na nzambe batika tokangola makakaka na kombo moko kombo eza oyo
etosaka milimo mabe etosaka ezaka kombo na Yesu. Okay. Na likolo na sepe na se ya mabele tozaka kana kombo moko. Eza Yesu nde mutu akangolaka. Eza ba pratique wana te soki nzambe nde mutu apesio ba directive wana ça ne pose pas un problème. Gloire à Dieu. Mais soki eza nzambe te bande konanga bozonga na kati ya liloba na nzambe. Merci beaucoup. Voilà, retour à la parole de Dieu. Donc bozonga Nakati, il y a l'Iloba Nzambe. Et l'homme de Dieu, tout a combien de sortes de délivrance? Expliquez biso parce que bandeko bazolanda biso na quatre coins monde nazomona Richard Mapoata, Tonton Mapoata, Benson Mapoata, héritier kasongo mokonzi a Bruxelles, nazomona bango bazolanda biso Jean-Pierre Diongo, Mayatomo, Mayamoto mona bière na Paris. Bo partager émission ou peut s'abonner na chaîne Oyo. Na lobi tout a combien de sortes il y a délivrance? Merci beaucoup Mopanzi Sango. Tous en a plusieurs sortes, il y a délivrance. Okay. Plusieurs sortes, il y a délivrance. Parce que ndengo moni, naza na bana ebele na mikili ya poto. Na poto batu balingi nzambe makasi, metant pesa epesa melaka bango te. Okay. Baka oyo, o ngana yambaka mingi. Ezala baka ya bamabala, baka ya mabota, baka ya misala. Baka o ya finance, baka ya étoile. Bien aimé dans le Seigneur, délivrance, et ça a plusieurs sortes, il y a délivrance. Délivrance, moussus eza étoile. Au botami na kati ya famille moko boy, basi ba sacrifier déjà étoile na bino. Atoza kitoko ndenge, atoza mayele ndenge. Lokola ba sacrifier déjà étoile na bino. Soki oluki délivrance te nyonso tu e ozala zéro po na yo. Tout le monde a kabetwe belé au mona azoko tambola de asia kufa na ye. Mais aza vivant, asia kufa. Akufa comment? Kasi musale zate ozo moneka ye azo tambola za kitoko alati bien. Mais azo bika makamba bololo kati na ye. Bato bongo soki oluki nzambe te eza pasi. Tozo mona baka musu onga na yambaka. Baka oya mabala yoka mwasi kitoko mais kasi libala zate. Soki oluki nzambe akangola yo te nde tozana koloba awa tolobela na marathon na biso ya 30 jours tozolobela sur délier les laisser les aller nde lisolo ya Marc chapitre 11 le verset nango premier. Bible ezoloba boy eza na mpunda moko o bakangaka na singa mpunda ana abanda kolia na mulai ya singa na ye mutu oyo aza kokangama aliaka na guna yete alataka na guna yete asalaka musala na guna yete alalaka pe bisika oya malamu te mesoki bakangoli mutu wana nyonso tu abanda kosala na guna ye. Okay. Nde yango wana tozana ko inviter bino yo mutu olanda ngai na Kinshasa Olananga partout dans le monde. À Tozan Anjil, la quartier 3. Avenue Kimbetele, numéro 23. En face, ya foyer. Kaka na avenue, oh, ya foyer. Yo mutozo lananga en Europe. Na kopesa numéro nanga téléphone. Numéro nanga sa 082 082 lisusu 98 49. Koyoka sonite na bandeli 082 082 98 49. Benganga toko sungo na ba prier. Bio makambo ezo marché te obandela ka. Okobanda affaire suka okozinda. Bien aimé oza lokola mutu o azana libulu. Oh, mutu azana libulu. Les seules façons ya kobima ezalaka pa prière ya makasi. Tozana marathon de prière ya tongo po na délivrance na yo. Nazana ko inviter nzambe nde mutu azana besoin na yo. Nzambe azana posa akangola yo yo mutu zolanda ngai. Merci beaucoup. Voilà, longtemps et sûrement toujours na Pasteur Daniel. Pasteur Daniel appelé ici moto awananzel. Donc bato belé. Bazo kangola mananzela na ye vraiment ba délivrance. Ozo salama aweza ba vraie délivrance, ba délivrance authentique. Oyo nzambe azako utiliser puissamment. L'homme de Dieu question moko e matelinga iboye. Na lobi est-ce que euriko salama mwana oyoyo yo encadré azwa délivrance na ye mais yo papa oyo encadra mwana oza délivré te ou bien ozala ki délivré ou bien bisa délivrance na yo. Est-ce que mwana oyo encadré akoki pe ko yape ko bandela ko tia maboko ozwa délivrance lisusu te mwana oyo yo bimisi akoki ko tia yo loboko te. Le problème est aboye
soki ozomona ke no esimba te luka bakolege no basali na nzambe ou bien ene na yo koyoka soni te me soki mpe okazuke no mwana aza na likabo oyoka soni mpo na nini mikitisa mikitise pa mwana aza na likabo pourquoi pas omikitise pa mwana po oluka délivrante yoka musala o biso to osala eza ya biso te kotiola bakulutu o bakweya te okobanda malamu na nzambe pe osuki mabe na nzambe exemple lokola Judas atambolaki na Yesu abandaki malamu na Yesu parmi 12 oh Yesu atindaka bango ezalaki équipe à 6 atindaka bango mibale parmi 12 wana Judas pe azalaki parmi batu wana abandaka malamu me asukaka mabe azalaki ndeko ya Yesu pe azalaki pe ndeko ya Yesu mais tikanga na yebiso okoki kobanda pe mabe osuki pe malamu na nzambe très bien na koyebisa yo na kati ya vie ya pas un super homme ekozala na kwe moko ekobloke po oluka elongi na nzambe ezala yo za pasteur so omoni kwe moko ebloke yo mizongisa luka bakolere na yo ezala mwana no soki aza na grâce mikitisa atao maboko l'humilité précède la gloire. Amen. Pourquoi pas mikitisa eza musala na biso te eza musala o yankolo mikitisa nzambe asepelaka na bato bazala na komikitisa yango na zoloba bokonza likolo eza bana mike bato bakokota yango mwana muke to beti alelisi ko benge yaka otindie akokende se memema to mikitisa. Merci beaucoup papa journaliste. Voilà Fondation Ekumbi. Bozolanda émission, il y a Pasteur Daniel, vraiment, il parle très bien. Fondation Ekumbi, azo libéré, azo payé sa visa Schengen. Na une semaine aussi visa Schengen. États-Unis, Zaliwana, Canada, Japon, Afrique du Sud. Fondation Ekumbi, ils ont payé sa visa Schengen. Une semaine, j'ai abandonné, une semaine aussi visa na yo. Ils ont agence moko, il y a rapide, agence moko, il y a sérieux. Na ba prix moko abordable, nzambe a pambola bino. Voilà, lentement et sûrement, on attaque toujours dans l'homme de Dieu, vraiment à Olo Bakitoko. L'homme de Dieu, dans le Biboyi, au bandaka ministère ndenge ou bien appel na yo ezalaki no ndenge nini toyebi ke un jour toyo kolobela sur l'appel na yo mais nzambe a révélé ngaka na tu na yo appel na yo ezalaka na anenini pe ezalaka na occasion nini. Merci beaucoup. Question malamu oyo otuni ngai appel ya mutu ezalaka balolenge ebele tozana appel oyo ya voix audible tozana appel oyo ya par révélation tozana bapel mususu oyo mosali nzambe akoki obenga yo ndakisa tozomona Moïse abengaka Josué ndakisa tomonaka Abraham ayokaka appel ya voix audible nga appel na ngai nzambe nde abimelaka ngai nazalaka na kati ya prière na ndaku nazosambela 24 nzambe abimeli ngai ayebisi nga Daniel nga na poni yo nazo wendre o mafuta nalobi te nga nalingi te nayebi koloba te naza mutu ali kukoma lokola Moïse abi te ekanga munoko na yo nga nakotia maloba na munoko na yo na nzela maloba no batu bakobika na nzela maloba no batu baokangolama na nzela maloba na yo batu baozala beni banda mukolo ana nzambe alobela nga makambo wana nge vina nga mobima na koma kobika makambo wana anenini ezalaki na ne 2018. Année 2018. 2018. Oyo na yambaka vraiment na bandaka déjà ko salela nzambe. Mais appel la bongo nanda tikala koyoka nzambe lolenge anati. Na banda makambo nzambe na 2010 na yolo. Et pas papa na ngai le révérend pasteur Misam. Wana papa Molimo. Papa Molimo azana poto. Azana France pasteur Misam Jean-Pierre. Encadreur nangai pasteur Jérémy de grâce malala azana yolo tana longwana parce que moi nazalaka na tata mon côté na longwana na ye na njil na quartier 9 na avenue Jardinier numéro 20 et pas ya prophète Eliot Kabang yende papa nanga o asopela nga mafuta lelo soki batu bazolanda nga eza grâce ya papa ana apambola nga asopela nga mafuta nde lelo nakoma o nga nazali nde yango na parcours na ngai o nasala na nzambe
yango wana mais appel à mutu ezala mutu te mutabenga nzambe ne mutabengaka. Il est écrit na mokana na Jérémie que Jérémie ngane munapona yo uta libumu ya mama na yo. Nzambe apona kabiso uta libumu ya mama. Et puis nzambe atalaka ran socialité. Soki lelo ozolanda ngai ezaka grâce à nzambe. Na uti na famille moko ya kindoki ya makasi. Soki nazolobela makambo ya délivrance parce que na yebi. Moïse oyo abokwa maka na kati ya ndako ya Pharaon. Nzambe ayebaki malamu ke Pharaon azana kindoki ya makasi. Soki natiki Moïse na onction te, natiki Moïse na nguya te lorsque akokene na ndako ya Pharaon, Pharaon akoboma ye. Ngape meme Nzambe abimisi nga na famille ya kindoki. Na famille ya molili kote abo tata kote abo mama. Lorsque Nzambe abimisi nga, ayebisi nga Daniel so natiki okaka boy. Kindoki ya de famille na bakosanga na bakolia yo. Esengeli na zwa portion ya onction na tia likolo na yo. Banda wana o Nzambe atondisanga na nguya. Kindoki ya famille na nga ezala lisusu na pouvoir likolo na nga te. Yo mutu ozolanda ngai. Olanda nga na France. Olanda nga na Belgique, na Canada, na États-Unis, na Allemagne, olanda nga na Hollande, olanda nga na Autriche, olanda nga na Afrique du Sud, olanda nga na Brazzaville, na Burundi, olanda nga partout na monde entier, na Angola, na zoyebisa yo. Nzambe nde mutu apesi nga mission pour na délivrance na yo. Nakobakisa eloko moko délivrance ya mutu. Eza boy. Nzambe nde mutu adelivraka. Mais quand le même Nzambe ana alekana kana nzela ya batu prete mutu ana azala canal ya délivrance na yo. Koyoka soni te yo mutu ozolanda ngai ozana malade, ozana musala te, libala esimba te. Banda okota libala ana mabota eyaka te. Banda okenda poto mikanda esimba te. Yaka j'ai beaucoup de témoignages à bana poto bazui mikanda na nzela na ngai. Musu babete ba 15 ans sans mukanda. Na landele na téléphone na ba prière lelo bazwa mikanda. Koyoka sonité numéro na ngai 082 98 49 soko bengi ngai ngamoko mutuna koyamba yo secrétaire te. Ngamoko na koyamba yo komo na nga pasteur Daniel Santala. L'homme de fire, force contre force, puissance contre puissance. Merci beaucoup. Voilà, l'homme de Dieu, namoni ba aussi na lebiso, balobi eloko malamu e umela kate. L'homme de Dieu na pesi yo 1 minute. Ope sa message na bana nyonso ya Nzambe ba Holanda na 4 coins ya monde. Pesa message clé aux ala qui n'ont contenu ya émission ya lelo, na pesi yo pendant 1 minute ope sa message. Message clé eza été nazo yebisa yo mutu ozolanda biso. Omoni ndenge kindoki ya famille salaka. Olingi obima na kati ya siana na oyo ozana kolanda biso. Kolanda kobima te landa biso kino na suka. Nzambe atindinga po na délivrance na yo. Tikanga na yebisa yo mutu azala ya kokangama. Eza batu alibanda nde batu basalaka démarche ya kofongola bango. Mukolo moko na Actes des Apôtres chapitre 12 le verset 1er so qui dit na se bakangaka Pierre babwaki na boloko mission ezala ki po ete baboma ye. Pierre abimaka ndenge ezala na batu moko bazala libanda babanda ko sambela po na Pierre yango Pierre abimaka libanda nga Nzambe atindinga po na yo ozolanda nga partout na monde entier Nzambe atindinga po na délivrance na yo benganga na numéro wana okozala dessus te. Nzambe ayebisaka nga Daniel mutu nyonso tu na kobanda kotinda na se makolo na yo kobanga keloko moko te délivrance na ye bénédiction na ye makamune nyonso tu ebanda kolekana na nzela na yo ngande Nzambe na banda kolekana na nzela na prete bato wana babika benga ngai koyoka soni te numéro na ngai eza 082 98 49 benga ngai na kolandelo na ba prière pour ete ozwa délivrance na yo totalement. Merci beaucoup. Voilà, merci. Nous sommes arrivés à la fin. Au PSABIS au programme, il y a l'église, au PSABIS dédicace. Ok, merci beaucoup. Nous avons rappelé le programme où il y a l'église. Dans un marathon de prière, il y a 30 jours. Il y a 30 jours. Le lot est là qui 17e jour. Le lot est là 13e jour. Totikali na 17 jours. Dans un sambela ka chaque tongo. Chaque tongo na venu qui mbetele numéro 23. De lundi au samedi, de 5h30 à 7h juste, pour clôturer.
programme na biso mususu na église na biso mère bisika o biso to uti parce que o eza cellule kuna to sambelaka chaque lundi na 17h30, chaque mercredi na 17h30, chaque vendredi na 17h30, chaque dimanche na 17h30. Ngana yambaka chaque mardi de 8h juste à 12h juste. Chaque samedi de 8h juste à 12h juste. Wana ma programme na biso ya église. Na lingi na saluer quelques personnes. Na pesi moninga na ngai apôtre Bola Shongo Mbote Nzambe apambola na mosala malamu oyo sali. Na pesi le révérend pasteur Eli Tayaya. Na pesi Mbote Nzambe abakisa ebele. Bazabane ebele na pesi mama Dario na France Mbote na pesi papa Blanchard, mama Bibiche na pesi mama Blandine na Canada Mbote na pesi notre sœur Rabi na États-Unis Mbote na pesi Divine Mbote na pesi prophète Rosque Mbote na pesi pasteur Abraham Mbote na pesi notre papa Blaise Missam na Ojefrem na pesi Mbote na pesi mama Fifi na Ngola Mbote na pesi mama Lu na Ngola Mbote na pesi mama Nanouche na Ngola Mbote na pesi prophète Succès na Hollande Mbote baza telme belé na pesi papa Jacques notre cordon Mbote na pesi cordon azouin papa Alex Mbote na pesi kese na biso mama Lisi Mbote na pesi mama Marie Mbote na pesi mama Julie Mbote na pesi papa Serge Mbambi Mbote bisika bazwami na France. Nzambe nanga apambola bino, Nzambe nanga abaksela bino ebele o ezangi Nzambe o nasalelaka apesa bino afongola bavi na bino na kombo na Jésus j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, merci l'homme dédié pour l'invitation mokolo na lelo oyo o répondre yango Nzambe a pambola yo abondamment. Na micro c'était votre humble journaliste le pasteur Flamme d'Angola na caméra tozalaki na évangéliste Cédric Makela l'homme valable. Na pesi o nazo pesa mbote na ba maître na ngai, maître Daniel Tumba, maître Idi Amine, maître Jules Consolata, mon avocate Cambès, na pesi yo ba mbote belé, na pesi mbote na pasteur Shekina na Allemagne, ozo sa musala Nzambe kitoko, pasteur Raoul na Paris Nzambe pe amona yo, héritier Kasongo mokonza Bruxelles, Azi Moutale papa Dubaï na Bruxelles, José Nzita de Bruxelles, toujours na Bruxelles, boss Didier Simis le Lion, toujours na Bruxelles, na pesi mbote na couple Zigura Toko, toujours na Bruxelles, na pesi mbote na Mona Bière, Mayatomo Mayamoto na Paris, na pesi mbote na patriarche Vincent Makela, Mama Bénédicte Makela. Nzambe amona yo na pesi mbote na Sœur Divine, lo sambo wana zali motema ya évangéliste Cédric Makela, l'homme valable, Nzamba pambola bino na pesi mbote na apôtre Bola Shongo, prophète d'Adumonia. Prophète d'Adumonia, bon anniversaire na fiancé na yo, bon anniversaire na fiancé na yo, prophète d'Adumonia, Nzambe apambola bino, nazo suksaka libanga oyo, na pesi mbote na bébé Miradi, que je t'aime beaucoup. Ciao.